Prédication to Matei Yandeko Frank, Ewald Frank, na Krefeld, na mboka Allemagne, et pesami mukolo ya 7 février 2021. Pona likomi ya nkotela, azwaki mukanda ya 2 Pierre, mukapo ya liboso, mulongo ya misatu ti na zomi na moko, pe mulongo ya zomi na motoba ti na tuku mibale na moko. Lokola kibonzambe na ye ya nguya epesi biso nyonso oyo ekoki kosunga biso na bomoi na biso pe na kibonzambe na biso na nzela ya boyebi ya oyo na nzela ya nkembo na ye moko pe vertu to bozalani na ye moko esungi ete na nzela na ye bilaka minene pe kitoko epesemeli biso po ete na nzela na yango tokoka kozala ba oyo basangoli lolenge ya bonzambe to nature divine kokimaka mbeba oyo ezali kowumela kati na mokili pe bilulela pe pona yango tosengeli kosala bakasi nyonso po ete kobakisa na kondima na biso vertu na vertu na biso science to boyebi na science wana kobakisa tempérance to komikanga kati ya tempérance kobakisa motema molai to patience na patience to bakisa kibonzambe kibonzambe na kibonzambe to bakisa bolingo ya bondeko na bolingo ya bondeko to bakisa bolingo ya nzambe pamba te soki makambo oyo nyonso ezali katikati na bino pe efuluki ekotika bino bazanga te to wazifu te bokozala boyo bazali sterile te pona boyebi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Kasi oyo kati na ye biloko oyo ezali te azali aveugle to amonaka te pe amonaka pe musika te pe atie na kobosana to oublier kopetolama ya masumu na ye ya kala. Yango wana bandeko bomipesa nyonso pona koyika mpiko pona vocation na bino to boponami na bino. Pamba te na kosalaka bongo bokosumuka te. Nde na nzela wana boko yika mpiko ete bokote na bino na bokonzi ya lola ya nkolo na biso pe mobikisa na Yesu Kristo ekopesa na bino na lenge oyo ekoki be. Pe ezali pe na kopesaka masapu oyo bato babongisi na ndenge na bango nde bapesi bino balakisi bino nguya pe likambo ya Yesu Kristo avènement ya Yesu Kristo. Kasi ezalaki lokola bamonaki na miso na bango majesté to bonzambe ya nkolo na biso po ete azwaki kuuta na nzambe tata lokumu pe nkembo tango ngolu ya kitoko eyokisaki mongongo na ye kolobaka oyo molingami mwana na ngai mobali nalingi ye mingi pe kati na ye natie bolingo na ngai nyonso to affection na ngai. Pe toyokaki kouta na likolo mungongo wana tango tozalaki elongo na ye na ngomba ya bule. Pe tomoni ete ezali sikisiki liloba ya lisakoli pe kati na yango bozali kosala angele lokola na mwinde ezali kongenga kati na molili tikino ete mukolo eya ko nganga lokola minzoto ya tongo
ebimaka te na mitema na bino emonisama. Boyebaka nanu ete atali sakoli moko ya likomi te ezalaka likambo ya ndimbola ya bato, kasi ezali nde na nzela ya kopemama na Molimo Santu nde masakoli epesami. Pe bato na nzela ya Molimo Santu balobaki kopemamaka na Nzambe ye moko. Ngai pe nalingi kopesa mbote ya bondeko na bino nyonso, pe na kopesa bambote euti na bandeko nyonso ya basi pe mibali na mokili mobimba. Kobandaka na ndeko Jean Olivetti ya Finlande, bandeko nyonso ya mibali pe basi kuna bapesi mbote. Pe tokokoba na ndeko Miller ya Lac, pe ndeko John ya Bucarest, ndeko Tati ya Bruxelles. Tokoyiko koba kotangaka bato batini mbote, ezala bo batini mbote kuta na Montréal na Canada, na Toronto, na Edmonton, pe bambote uti na Kinshasa, na Kolwezi, na Nairobi. Vraiment bambote euti bisika nyonso. Bandeko nyonso bakangami na biso pe bakangami na nkolo bapesi mbote. Pe tozongisi mastonde epai na ye po ete tokoki kozala na batransmission oyo to internet. Nzela na yango tokoki kotiango na babande baprédication nyonso ya bambula oyo 70 na 80 ezali enregistré awa na Krefeld to na Zurich po ete bato bakoka koyoka yango. Pe tozongisi matondo epa na Nzambe na ndenge ete tokokota na makambo oyo nyonso ete ba prédication to materia ya kala oyo nyonso bakoki kolimbola yango na bankota mususu na ndenge ete na mokili mobimba bakoka koyoka yango pe ekokoleka na nzela bilili. Milliers ya bato bankoto na nkoto ya bato bazali bakangana ya biso na nzela ya basinga pe na nzela ya internet pe bazali kolanda yango. Tozali kotala na sima na bambula ebele oyo tosaleli nkolo na biso, kasi tozali na mawa na ndenge ete sasa ipi mayangane ekoki kosalema te. Kasi soki na kanisi na oyo nkolo na ndenge ete nkolo asungi ete kati na centre missionnaire awa tozalaki na mayangani pe bisika ezalaki ebele pene na bisika to place o bato bakoki kovanda 1135 bakoki kovanda. Donc bato nkoto na kama moko tukumi sato na mitano bakoki kovanda. Ezala na kati ya sali ya ba réunion, ezala esika bato baliaka. Bisika nyonso wana bato bakoki kovanda. Pe tango na kanisi na makambo eleki bambolo nyonso eleki bandeko mibali pe basi koutaka na bambula tukuminei oyo ekeseni basangani awa pona koyoka oyo Nzambe nkolo na biso apesaki to atindaki. Sangisela ngai libota na ngai po ete bayoka maloba na ngai. Yango nde manda to etinda oyo nazali koba na kosala mibu oyo nyonso tukumitano oyo eleki. Tosalaki eloko mosusu te kaka bo koteya liloba ya bule pe ya kitoko ya Nzambe. Pe oyo nyonso ya Nzambe bakoki kopesa matondi na mitema na bango bimba epai ya nkolo mpona yango. Tango tozali kobika ezali kosepelisa biso te. Tukoki kolinga ete nyonso ezala ndenge ezalaki bambula nyonso eleki.
pe tozali pe na reconnaissance ndenge euti kokomama na nyonso ezali kosalema ezali nde volonté ya Nzambe to bolingi ya Nzambe. Yango wana ata situation ezali awa oyo tozali koleka tosengeli kopesa Nzambe na biso matondi na mitema na biso mobimba po ete biso tozwi ngolu kouta na ye moko Nzambe. Pe na likie ndenge touti kotanga yango pe tomoni yango ete na likomi ya nkotela tomoni lisusu ete pe na moni lisusu esengeli moto na moto atanga yango na angele po ete nyonso elowemi na kati ya likomi wana oyo totangi na nkotela. Ndenge totangi makambo ya bavertu to lolenge ya kozala oyo nyonso ezwami kati na lolenge ya kozala wana to bavertu. Ndenge totangi yango ezali bavertu to lolenge ya kozala mis sambo lolenge wana oyo babengi na lopoto baattribu oyo ya bonzambe tosengeli kotala na yango. Totangi yango pe tozali koyoka yango pe yango esili na likambo baza kobenga bolingo ya bondeko. Bolingo tozala na yango pona bantu nyonso. Kasi esengeli ete mutu oyo ya katikati to homme intérieur ezala na bakalite wana nyonso na lolenge ya kozala wana nyonso ya bonzambe ndenge tokuti kotanga yango. Ya solo bilaka minene ya kitoko Nzambe apesi biso yango po ete tozala oyo basangoli lolenge ya kozala ya bonzambe, c'est-à-dire tosangola nature ya Nzambe to nature divine po ete bilaka wana ezwama kokokisama na yango katikati na biso. Nde lolenge wana ekosala ete tosangola na lolenge oyo emonani polele bilaka wana ya kitoko ezala lolenge na biso penza ya solo ya kozala. Deja touti koyoka liloba ya promesse to elaka. Tozwi likambo wana liloba wana promesse to elaka lokola mukonza na biso. Balingami mibali pe basi. Ezali libaku monene ete Nzambe apesi biso ngolu tondima liloba ya lilaka oyo apesi biso yambo ete Yesu Kristo azonga pe bozongi na ye ekokisama. Pe tondima katina to yamba katina kondima pe to yeba ete nde lolenge wana Nzambe alakaki yango. Pe yango pe ekokokisama lolenge wana. Lolenge totangi yango na liloba ya lisakoli oyo ekomia na kati ya Biblia ete lisakoli moko te ekoki kozala likambo ya ndimbola ya bato. Kasi esengo po Nzambe abateli biso po tokota na makambo ya lolenge wana te. Kasi tango nazali kokanisa na makambo oyo ya bandimbola ya bato boni makomi bato bayanoli yango na lolenge na bango te. Mikonza ebele sima ya bozongi ya ndeko Branham na mboka na Lola boni bato balimboli te pe bapanzi bandimbola na bango na libota na Nzambe. Pe likambo oyo ezali kopesa ngai pasi pe mawa uta ebandoli. Pe na okota awa na mozindo na makambo wana te. Kasi ezali pasi koyebete bande kupenza
bandeko penza balingami ya ndeko Branham bayaki awa bauti na New York, mususu kouta na Tucson, mususu na Clarksville, bayaki awa bamususu na enseignement to malakisi ya parousie to koya na mpwasa. Bamususu bauti na mboka oyo babengi Ohio na États-Unis. Tango tokanisi makambo oyo, liloba oyo babengi parousia elingi koloba boyei. Kasi boyei nini? Boyei ya muto tozo komona boyei penza. Bongo sima ya bozongi ya ndeko Branham na ndako ya tata na biso, nde tango oyo bango bazwaki makoki ya kopalanganisa bandimbola oyo ya lukuta dakisa oyo ya parousie ete nkolo Yesu asa yaki deja. Kasi ndenge toyebi biso ete te non atambala moko te nkolo Yesu nanu ayei te. Nkolo asopaki makila na ye pe alakisi arevele yango na prophète na ye, na mosakoli na ye, na nzela ya liloba ya Nzambe, na kati ya etinda ya bonzambe oyo eyangeli boyeye ya Christ. Ndeko Branham, ndeko moko kouta na New York ayaki awa na Krefeld na 1976 pe ayaki epai na ngai ndeko Frank. Alobi na ngai, ndeko Frank, pesa nga nzele na teya na bankake sambo. Nazwaki ye, na memi ye na esika ba prédicateur bavandaka, esika bazalaka, na yebisi ye. Yebisa ngai olingi koteya nini? Bongo tovandi, na yebisi ye okozela ngai na koteya nanu. Pe na yebisi ye ndeko vanda kati na lisanga pona makambo wana ya bakake sambo place ezalite. Solo penza ezalaki zebi kuutana kula zebi moko elandi zebi mususu. Ndimola moko elandi ndimola mususu. Moko na bandimola wana eza kolandana kaka ndenge boza komona yango sima ya boye bokeye ya ndeko Frank na lola na nzela na lola. Kasi tango ya azalaki bomoi ye moko ndeko Branham atangi pe na bakombo na bango pe na malakisi bandimbola ya malakisi o bango bazali koteya. Atako lilakisi oyo ya bozongi oyo ya Yesu Kristo o bango balobeli te asa yaki deja tango eke wei kati na Kristo bakosekwa ete musakoli pe akozonga akozala koteyaka mikolo 14 pe akoteya mateya na ye kati na ema moko ekosalema. Tango nazali kokanisa bandimola oyo nyonso bazebi oyo nyonso bazali kopalanganisa na mokili mobimba pe komobanaka na sima ya musakoli pe bazali kotalelaka kozwaka ba maloba na ye pe bakomisi yango ndimbola na bango po balakisaka epai ya bato. Bakanisi nano ata mokolo moko te ete bazonga na makomi pe bazongisa oyo bango bazali koteya kati na makomi. Bango basukisami ete oyo bazali koteya ezali kati na Bible. Pe bango nyonso bayebi ezango lukuta. Kasi oyo Nzambe alakisi arevele epai na mosakoli na ye yango te tozali koteya lelo. Kasi nzokande Satana atiaki makambo wana ye muta abimisi yango pe atie yango na makanisi na bango parce que ye muto ayaki na yango. Kasi ndeko Branham ate likambo mosusu te kaka oyo ekomami na makomi ya bule. Oyo kaka ekangami
na liloba na Nzambe oyo ebombani kuna ndenge mosakoli Daniel atalisi yango. Kangani buku oyo tina tango ya suka mingi bakososola yango pe boyebi ekoya ebele. Ndelo lenge wana ndeko Branham na tango ya suka oyo ya ngolu atindamaki. Azalaki muponami oyo alakamaki, musakoli oyo alakamaki mpona tango na biso. Pe wana ata bino balingami mibali pe bino bandeko basi ezali mutuya munene. Esengeli totanga Matthieu chapitre 17 mpona koyeba ete nini ekomami wana pe tusukisama ete nkolo na biso mobikisi na biso azwaki bayekoli misatu pe bakendeki na ngomba ya transfiguration oyo angengaki. Moïse pe Eli bamonisami na nkembo ya Nzambe pe bakiti. Pierre ntoma alingaki atonga baema misatu, moko pona nkolo, moko pona Moïse, moko pona Eli. Sima na yango mungongo kokuta na lola oyo ezalaki tango ya kitoko engengi pamba te ngai nayoki yango. Ngai ndeko Frank nazali kosarapele tango nayokaki mungongo ya nkolo pe mungongo ya Nzambe oyo egangaki. Ezali mungongo ya Nzambe yango ya kaka te, kasi mungongo ezali koyoka na matoi na ngai. Ngai ndeko Frank nayoki penza mungongo ya nguya, mungongo ya nkolo elobi oyo azali molingami na ngai, kati na ye bolingo na ngai ezwami, boyoka ye. Oyo ezali motindo oyo ezali na tina pona lelo. Kasi sima na yango likamoko ya motuya oyo ekeseni ezwami. Bayekoli batunaki nkolo mutuna oyo, pona nini bakomi to bascribe bazali koloba ete esengeli nanu Eliya aya yambo mulongo ya zomi. Kasi na mulongo ya zomi na moko nkolo alobi iyo ya solo Eliya esengeli aya nanu pe azongisa biloko nyonso. Pe sima na yango elande mulongo ya mutuya, mulongo ya zomi na mibale. Kasi na yebisi bino Eliya asayaki, kasi bango bamoni ye te pe basalaki ye o bango balingaki. Awa tomoni tozwi verset moko mulongo moko tomoni ete ba déclaration ezali na mutuya. Ya liboso Eliya akoya pe akokokisa akozongisa biloko nyonso na lolenge ya ibandeli. Pe sima nango bayekoli batuni pona nini bayekoli bakomi bazali koloba ete Eliya esengeli nanu aya yambo. Nkolo alobi asayaki. Boye ngai na koloba nini na nyonso wana? Na tango na biso bato bazali kobwakisa etinda to message. Na eteni ya mibale nkolo alobi ete a revele oyo ekomami na eteni ya liboso ete Eliya esengeli Eliya asayaki. Bazalaki kutu na tina ya kozelaka te. Kasi biso lokola bandimi ya solo tozali kotosa oyo liloba ezali koloba, tozali kondima yango pe totiki yango ezala bongo ndenge yango ekomami. Tokoki koloba ete elaka liboso solo na yebisi bino Eliya akoya pe akokokisa biloko nyonso. Ezalaki nkolo alobaki yango na lokola na mikolo ya koya to na futur. Sima ya bambola koto mibale
yango ekokisami. Kasi oyo ekokisami nanu te pe ekokisamaki ezalaki ntoma na mosala ya Jean-Baptiste. Yango ekokisama na tango ya nkolo. Kasi nzokande na oyo etali Jean-Baptiste ayaki na nguya pe na molimo ya Eliya. Yango wana nkolo akoki koloba solo na yebisi bino kotalelaka oyo etali Yohani Mobatisi. Jean ayaki pe asali ntomo na mosala na ye po ete abongisa libota oyo ebongi be liboso na kolo. Yango wana ekomami na makomi ya Luc mukapo ya yambo kubanda molongo ya zomi na motoba te na zomi na sambo. Abongisaki solo nzela po ete libota oyo ya Nzambe oyo ebongi be etelema liboso na ye. Pe na tango na biso eteni ya mibale ezali kokokisama. Solo na kotindela bino Eliya mosakoli yambo ete mokolo ya nkembo pe ya mawa, mokolo ya mawa pe ya pasi ya Yawe eya. Jean-Baptiste ye abimaki na mokolo oyo ya grâce, yambo ete mokolo ya grâce, mokolo ya lobiko eya. Kasi musakoli ya suka oyo esengeli abima yambo ete mokolo ya pasi pe ya kobanga ya nkolo eyingela. Balingami mibali pe basi, ngai pona ngai wana ezali na signification makasi. Eza na signification ete tokokotia liloba na Nzambe nyonso esika yango esengeli kozala. Nde manda na ngai to na mosala na ngai yango wana oyo Nzambe apesi ngai, oyo nkolo apesi ngai. Alobaki na ngai nakotinda yo mboka na mboka, engomba na engomba, pona otela liloba na ngai. Yango nde mosala na ngai, koteya liloba ya bule ya Nzambe. Pe koteya yango kotalelaka boyokani to ancien, boyokani ya kala pe ya sika to ancien na Nouveau Testament na kosangisa yango. Po pamba te Ancien Testament to boyokani kala na boyokani ya sika ekangami. Pe esengeli to tika makambo nyonso eloko na eloko na esika na yango. Sima na yango nkolo atunaki na lisese oyo to babengi to balobi na français parabole ya Matthieu chapitre mokapo ya 13 molongo ya 15 tina 15. Atuni bososeli makambo oyo nyonso yango nde likambo tozali na yango sasaipi esengeli tozongela yango ndenge ekomami. Ndeko Branham pe azongeli yango na maloba na ye. Kasi esengeli ete totia eloko na eloko esika na yango na kati na Biblia oyo nyonso tozali koloba ezwa esika na yango kati na Biblia. Pe tozali na reconnaissance epa na Nzambe pona yango ndenge apesi biso ntoma na mosala oyo tozwi kowuta na nkolo pe tozali kokokisa oyo asengi ete tosalela ye. Boye balingami mibali pe basi likanisi oyo eyeli ngai kotalelaka oyo baoyo baye kondima sika o baye sika na kati ya kondima na bambulu oyo ya suka oyo babakisami na libota na Nzambe. Tolingi kopusana na bambula oyo ya pene eleki te pe oyo eleki na nsima na biso te.
kasi bambula oyo ya pene oyo eleki na nsima oyo ezali pene penza na biso te kati na yango na kati ya mokili mobimba toteyaki liloba ndenge nkolo ye mei alobi yango balingami mibali mpe basi eza na makambo mibale ezali kati na motema na ngai kobongisama na biso to préparation na biso mpo na mokolo oyo ya nkembo ya bozongi na nkolo Yesu Kristo. Nalingi te ete nateya pamba, nalingi te ete bato na mokili moyeba bayoka kaka liloba ya Nzambe, kasi nalingi ete namona bino lisusu pe bozala esika yango tango nkolo akoya. Amen. Yango nde pona koloba bien, yango nde eteni ya liboso ete nyonso oyo nkolo apesi biso tokoka kotia yango na mosala na kati na bolingo ndenge toyoki yango na liloba ya nkotela, bolingo ya nkotela, bolingo ya bondeko pe bolingo ya bato nyonso balingami mibali pe basi. Musala nyonso elosiko edindi kati na bolingo na Nzambe to ezali benye kati na bolingo na Nzambe. Nzambe alingaki penza mokili pe apesaki mwana na likinda. Biso banso toyebi makomi na bule ya Nzambe. Liloba ya kitoko ya Nzambe oyo ete Nzambe alingaki mokili mingi pe na tina yango akokisi yango kati na biso pe apesi biso lisiko boyokani bolimbisi nyonso wana Nzambe akokisi biso yango na mobimba totioli kati na bolingo na ye ya bonzambe. Amen. Nde na tina yango bolingo ezali eloko ya motuya kati na bomoi na biso. Nyonso ekoleka, boyebi ekoleka, masakoli ekoleka, bankota koloba minoka sika ekoleka, nyonso wana ekoleka. Kasi nde bolingo ekoleka ta mokolo moko te, bolingo ekosila te. Pe wana nazali kozongela yango ezali ko tondisa motema na ngai pe na tina ndenge ete maya miso pinzoli ekita ngai. Ezali nde na kati na bolingo nkolo ayaki epai na biso pe asopeli biso bolingo pe etinda oyo ya suka to koteya ya liloba na Nzambe esopani kati na bolingo na Nzambe po ete Nzambe alingaki biso mingi pe akokisi bilaka na ye kitoko ndenge totangi yango po ete bilaka oyo ya kitoko na nzela na yango tosangola lolenge ya bonzambe to nature divine. Yango nde na tina yango tozwi ngolu ya kondima bilaka po na tango oyo ya biso toza na makoki ya kokoma basangoli oyo ya lolenge ya bonzambe to nature divine tondimi oyo Nzambe atindi biso lokola liloba na ye pe tozali kobika yango moko na moko azali kobika yango. Amen. Pe na tango oyo na ngolu ya Nzambe na lisungi ya Nzambe tozali koleka na batango oyo tika ete totikala sembo pe tozongisa ngolu. Biso bantu oyebi ete esika moko to mibale bazwami na kombo na ye ya azali katikati na biso
Pe lolenge moko wana ekomami na misala na bantoma pe tokoki kotanga yango baza kokende bipai na bandako bazali kosangana. Soki Nzambe akokisa atikaki te yango esalema na ntango wana yango pe esengeli ekokisama na ntango na biso yambo ete Nkolo Yesu Kristo azonga ndenge alaki yango. Oyo ekoleka yambo ete Kristo azonga esengeli tobika yango. Oyebete elobama oyo elekaka na ntango ya Noe, na ntango ya Sodome pe Gomore, yango nde toyoki bakri ya guerre, ngongo ya bitumba, nzala, batango ya nzala, pe bamaladi ya ndenge na ndenge, biloko nyonso tozali kobika yango. Nyonso oyo elakamaki, elobamaki yambo ete bozongi ya Nkolo Yesu Kristo ekokisama. Pe ezali kokoba na bokokisami ya tango ya suka. Soki tozali kotalela makambo oyo nyonso kokokisamaka nge Nkolo na biso alobela biso yango utakala alobaki soki bomoni makambo oyo nyonso kokokisamaka bomibongisa bosembola mitu na bino po lisiko na bino ezali pene. Lisusu likanisi ya kitoko oyo ezali kati na mitema na ngai balingami. Ezali nde na nzela ya bolingo Nzambe apesi biso bilaka pe lisiko ebongisamaki uta kala na nzela ya eternite elakamaka. Nde na nzela ya bolingo na nzela ya mwana ne alikinda te na ngolu wana akokisi lisiko nyonso wana kati na bolingo. Liloba kitoko ya Nzambe pe na nzela ya bolingo na ye bandeko ibali basi bosala angele bosala keba ete kati na bino moto azala na likambo ya mabete. Botanga losambo oyo notre père tata na biso ya Lola. Balobi boye limbisa bambeba na biso ndenge biso pe tolimbisaka ba oyo batuki biso. Sima na yango soki tolimbisi baninga te ye pe akolimbisa biso te. Nde na kati ya bolingo ya Nzambe, na kati na mabota nyonso, na kati na bafoye nyonso, na kati na bakouple nyonso, esengeli ete bolimbisi bolingo ezala. Olenge ndeko Branham alobi yango na kati na litere na ye. Biso lokola bato tokoki kolimbisa kasi tobosanaka te. Nzoka nde Nzambe soki alimbisi abosani. Pe nazali kokanisa liloba moko tango Nkolo alingi biso alimbisi biso akamati masumu na biso abwaki yango na mer to mai ya mbu ya kobosana. Balingami bandeko mibali pe basi tika ete Nzambe apesa biso ngolu ete eloko moko te kati ya mitema na biso ekoka kopekisa biso tokoma baoyo babongi be na miso na liboso ya Nkolo na biso te. Ete na kati na mitema na biso tozala bato oyo topetwami pe tokokososola kati na kondima mosala ya kitoko pe mwango ya lobiko ya Nzambe na biso ndenge yango etioli edindi kati na bolingo ya Nzambe yango nde elingi biso na Nzambe kasi bolingo ya Nzambe esengeli esopa na katikati na mitema na biso na nzela ya Molimo Mosantu. Amen. Makambo oyo nyonso esengeli tobika yango moko na moko. Lobiko
kobongola motema, ko renouvellement, mbotama ya sika, libatisi ya molimo pe ya moto, pe kotiama ndanga. Mabiki nyonso to experience nyonso ya Biblia esengeli ezala libola na biso. Moko na moko esengeli ete biteni oyo ya lobiko to bika yango yambo ete to kutana na nkolo na biso na mipepe to dans les airs. Na eteni ya mibale ya mukanda ya Petelo totangi ekomami ete likomi moko te ya lisakole ekoki kozala likambo ya ndimbola. Kasi bato na Nzambe na epakolami pe epememe ya Molimo Santo balobaki kouta na Nzambe. Nde lolenge wana yango ekomami. Ezalaki na bokasi na bango te. Ezalaki kasi na kouta na Nzambe. Ezalaki na bopememe na bango te. Pe na makoki na bango te. Kasi batindamaki na Nzambe yemei. Yango pe na sengeli koloba yango ndeko Branham na litea na ye ya novembre 1962 alobaki yango kotalelaka mukanda ya Esaïe chapitre 6 tango ya monaki nkembo na Nzambe pe alobi ngai nazali musumuki nazali muto na mawa na bebi na ngai nazali muto na mbebo ya masumu bino moko oyebi otanga yango na mukanda ya Esaïe chapitre 6 verset 5 simana yango ndeko Branham alobi motei moko motei nyonso ya Nzambe azali pe mutu oyo ya mbindo mbebo ne pe ezali mbindo esengeli ete mbindo oyo mbebo oyo ya mbindo lolemo oyo ya mbindo ekota na kokangana na moto ya Nzambe pe lolemo na ye munoko na ye motema na ye ezikisama pe moto na Nzambe esimba yango ezikisa yango. Nde lolenge wana tokoki koloba lokola Esaïe nkolo tinda ngai. Pe biso banso toyebi oyo elekaka mokolo ya Pentecote minoko ya moto esopanaki likolo na bango pe etelemi likolo ya moko na mosusu ndenge ekomami awa. Kaka sima na bango sima na wana bakoki koloba minoko ya sika lolenge Molimo Santo azali kokamba bango baloba balinga mibali pe basi minoko ya moto monanaki ekabwani moko na mosusu pe etelemaki likolo na bango pe nkolo tika ete nkolo akokisela biso pe yango lisusu pe asala yango ete na kati na bolingo tokokoloba na nkolo na biso tika ete tango yoko ya na enlèvement na yo tozala baoyo to telemi tondimi liloba na yo toyambi yango toyambi etinda na yo topesi matondo mpo na mosakoli na yo otindeli biso topesi matondo mpo na mabombani oyo ezalaki kobombana pe orevele yango pe mateya nyonso ya lobiko otalisi yango topesi matondo mpo na ntomo na mosala oyo ezali kosala mosala na tango oyo pe tika ete ngai pe nazala moko pe na bika oyo ozali kosala sasa ipi pe tozongi na eteni ya mibale ya Petelo akomi
alobi boye nkolo na biso mpe mosikolo na biso toyambi lolenge ya kozala bana mibali mpe basi ya Nzambe toyoki bilaka kitoko mpe ya minene toyambi yango mpe tondimi yango tika ete bandeko soki esepelisi bino bandeko mibali mpe basi nde lolenge wana tokokoma basangoli ya lolenge ya bonzambe to nature divine soki mumboto oyo epolwaka te liloba na Nzambe toyambi yango na nzela ya liloba ya elaka to parole ya promesse lokola ezali sikisiki toyambi yango mpe sikisiki tokosangola lolenge ya bonzambe to nature divine nde lolenge wana mpe mutu ya sika akobongisa bakatikati na biso na bambumba nyonso ya molimo mpe bavertu nyonso ya oyo etangami na mokanda ya Petelo. Petelo akomi yango esengeli ete lolenge ya kozala oyo nyonso ya bonzambe to bavertu oyo ezwama kati na biso mpe ezala ya kofuluka mpe toyoki yango na molongo oyo elandi ezali pasi oyo esali pasi soki makambo oyo ezali kati na yo te yo ozali na yo mulanda aveugle omonaka mosika te mpe ezali pasi yango nde esengeli ezala correction epesaka pasi kasi esengeli tozala corrige mpo soki tolingi basunga biso esengeli toyamba correction kouta na Nzambe nkolo na biso alobi biso yango na polele ata esali pasi esengeli toyamba correction ya Nzambe kati na bolingo tokozwa ngolu na nkolo na biso toyamba yango mpe tosengeli koloba yango soki makambo oyo nyonso toyiti kotanga na Pierre wana ezali kati na biso te ça veut dire que tozali balanda tomonaka mosika te mpe totie na kobosana masumu na biso ya kala esengeli ete mbuma nyonso ya molimo tondima yango na ngolo na Nzambe mpe masumu na biso elimbisama to petolama mpo nyonso wana ekokisama katikati na biso amen topesi matondo epai na nkolo mpo na mwango ya libiko oyo etioli kati na bolingo na ye ezali benye kati na bolingo na Nzambe Nzambe alingaki mpenza mokili alolenge ete yo na ngai apesi biso na nzela ya Yesu Kristo tokomi musala oyo ebongi be tokomi kati na bobongi be liboso na ebonga na ye ya ngolu iyo na miso na nkolo na miso na Nzambe tozali bato oyo tokozwama kati na repas de noces de l'agneau to elambo ya mwana na mpate amen nde ntina yango tokoki kotanga lisusu milongo ya Biblia ya liboso na Matthieu chapitre 5 boyo babongaki be bakotaki kati na noces de l'agneau to na feti ya libala ya mwana na mpate pe bikuke ezipamaki ekangamaki ya mosusu oyo elandi na Apocalypse chapitre 19 balobi ete mwasi ya libala asi abongisami be pe epesemeli ye alata bilamba ya kitoko ya ezali kongenga lin éclatant na poto nkolo na biso akomi monisa na lin wana ya éclatant so bilamba ekitoko ezali konganga ndenge to nauti koloba yango na koseka ya bosantu wokoyi koimagine te kokanisa te oyo yango ezali kotalisa mpo na ngai kobika konetwama ezali kaka komona te kasi kobika mpenza konetolama na nzela ya emoniseli mpe nsima na yango komona libota na Nzambe oyo bakoki kotanga te bango nyonso bilenge
Pe balati bilamba ya pembe oyo ezali konganga penza makasi ya fin lin éclatant ndenge lobi na lipoto ezali kaka fin lin te ezali bilamba kaka ya kitoko te kasi bilamba ya kitoko ezali konganga fin lin éclatant nkolo na biso abongiseli biso na ngolo na ye abongiseli biso makambo oyo pe tokobika yango tokobika makambo oyo nyonso yango wana tango ya suka ya komibongisa tango nkolo na biso ye moko akoya mpona kosukisa mosala na ye toza kozela ete nyonso yango esalema na tango na biso tango yango mutu ayebi yango te ezala ngonga ezala mokolo mutu ayebi yango te kasi yango ekomi pene tokomi pene ya tango ya suka mpe tozali kotalela ete libiko na biso ekomi pene bandeko abondeli bino boyamba biloko oyo nyonso makambo oyo nyonso liloba oyo nyonso na mitema na bino botanga lisusu likomi oyo ndeko baonga atangi na nkotela na eloba ya nkotela mpe totuna na nkolo na biso elongo ete amonisa biso arevele biso makambo oyo nyonso kati na bolingo na ye tobika yango ndenge tokoki kotanga yango na kati na bolingo ndenge elobami ete bolingo elobami ete nyonso ekosila boyebi ekosila kasi likambo ya motuya nde bolingo nde na kati na bolingo nzambe akosukisa mosala na ye kondima elikya kasi likambo ya motuya oyo eleki motuya ezali nde bolingo mpe wana mokili mobimba tozali koyeba ete mosala na nzambe mpe likambo oyo liloba oyo epesameli biso na bandeko nyonso kati na ntombo na mosala bakoka lisusu kozwa likomi oyo bakomisa yango liloba ya ndimbola na bango moko te nasengi bino bandeko oyo bateyi bosala yango lisusu te na kosala lisusu na kobeta se te na yoki simalite ya kala mingi te na yokaki koteya kouta na chaîne ya Jeffersonville liteya moko mokuse koyokaka moteya azali koloba mpe lelo lisusu William Marion Branham azali pasta ya eklesia oyo mpe awa kaka nde bapredikation na ye to mateya na ye kaka nde yango esengeli totia na kati na babande yango eloba balinga mibali mpe basi bokangama na makambo wana te botangwa mosika na fanatisme wana nini yango elobamaki na ndeko Branham ezali yo te kasi etinda oyo message oyo yango nde moyangeli ya Kristo mpe oyo uta bozongi ya ndeko Branham na lola na ngolo na nzambe ekokisami yango ekokisami yango wana matondi ekozonga epai na nkolo na biso nzambe na biso kobanda mobu 1965 na décembre tokangamaki wana te tozongi na kati na biso moko te kasi kouta mobu wana kobanda ya sika to nouveau commencement ebandaki mpona bokobi ya mosala na nzambe mpe kati na bokonzi ya nzambe etiamaki na mosala na ngolu na mosala ezwamaki etiamaki na mosala na ngolu na nzambe nkolo na biso mosikolo na biso asungaki na bino bateyi boteya kaka
oyo bokoki koteya na kotosaka makomi na bule. Pamba te mwasi ya libala akozala mwasi ya liloba. Tika ete na mokili mobimba bopambwama na kombo na Yesu Kristo. Amen.